Yo mon bébé. Je suis là machine de ranger mon ala. ezalaka bongo même ato beli donc même ato beli balobaka oza na sida ngai baloba ke o na beli sida o na kufi na sida o nasali kudeni ngai eloko wana elobelaka te na yo moto okokufa na fièvre na yo moto okokufa na sida na yo moto okolalaka apungi bokufi biso nyonso toza na deuxième vie oyo tokovivre après vie oyo question na yo les amis les artistes et comédiens bazokufa pas si vraiment ça fait mal pour moi artistes et comédiens les bazokufa eza nini te dit à quoi artistes et comédiens bazokufa pour biso baloba kufi na poison ya pululu mpe toyokaki poison ya dadi mpe lisusu poison eza vrai eza poison bon wana ezaka yango nayebi biso ke surtout kongo ya biso oyo biloba loba ezalaka biloba loba ezalaka po famille na ye oyo bazalaki na ye na hôpital oyo balandelaki baexamen makambo nyonso alobi na biso cancer d'estomac mais en ce qui concerne liwa eza nzela ya bato nyonso donc kala mingi te na rompenga basida makasi oyo tosalama bato bakufi ebele kuna bato wana bazaka bacomédien te donc soki mpe na beni omonake bato bazokufa okenaki kuiti omonake bato bakokufa partout bato baoda ye lelo journal lelo mpe eza na bamécanicien oyo bakufi eza mpe na bamenisien oyo bakufi eza mpe na bachauffeur oyo bakufi eza mpe na bainfirmier oyo bakufi omoni biso kaka lokwa toza bato oyo toyebani nde soki tokufi esalaka ke mokili eyeba epuis bato bamona lokwa biso nde tokufa ebele te eza na bato bazokufa mpe koleka biso bazali eza nzela biso nyonso donc liwa moto akokima ngo aza te mais eloko eza importe eza kaka après vie oyo deuxième vie est-ce que revivre yango c'est ça le problème eloko eza importe yango merci président merci beaucoup président que ça moi ezali balobi te eza badeye na bino bacomédien bozosina bo wana nga na oyeba ndeni wana efo nganga moko nde ayeba aloba makambo oyo ou bien otuni pasteur de la foi yebita ayebaka makambo yango na bandela baninga sikoyo nga na oyeba ndeni ngai sikoyo yanga dele nano ekoki te parce que ngai nalobaki ke naza na 20 ans nalobaka yango na début ke ngai naa nanga kaka na 20 ans donc nga so nakomi ba 18 ans ba 19 ans nayosa bino ke natikali na 10 ans toyina ne mais le reste nayebi te bango ndeni basala masolo na bango donc moto na moto na ndenge asala masolo ok merci ok na bafuti mbongo peut-être c'est pour cela mais nayebi organisation wana te ndenge basala etant que Dadi Kitamba azaki mwa na yo ba souvenir ni ya malamu tikali nango par rapport à ndenge bovandaki ko jouer na ye azalaki vraiment mwana oyo azako kokotanga na motema po mwana wana aza kolinga moto afinga biso te soki ayoki kaka moto atelemi likambo ya shako to bipeni akotelemela ye mpe akolobela ye mabe azalaki na respect na biso makasi et puis aza kolinga toza kobenga bango ye na tiakala bana na biso tala nakopesa exemple moko eza kaka na ndenge ya deuil ya mama Mbindolera akufaki mama tsakala yake pa nanga na mama bipende tovandi na tozo solo siko tsakala bi mama bosombela biso oko bayebi te ke tozo sombela tolongolaki bango déjà maputa na bosombela biso zaba na bino te il faut to bibisaka mbongo tosomba ba uniforme nani mama bipende bi sakala yo yango sakala mbala moka dadi mama na sombeli uniforme te mama na sombeli yanga mama sombeli uniforme dadi mbala moka na masako omoni sikoyo bozo sombela ka sakala ngai te ngabe yaka nanu na ndako yaka na to sombaki aya yanga na 20h bo asa kuti uniforme na yanga mais yaka boy amado senga bi bon somela nga kasibie na mi abi menga nazana na ngambo zolingi landa na mona ki le rezomo mu pepe mu pepe nga bi na bazoto nga bi fo mabato na okene nga ite omoni ke tozali na bango vraiment amour ya ba mère na ban so kika ko tokuta ne sika ko tika ato bazana ye aye mais vous avez bien moi moko eza so que ezate bon ozomona moi la binoti aza bien bozosomba dako sombela bino wana na China combien de bières bolingo alinga ban tena biso dede akotina pe vraiment so ko lo lombo pa ke
taxi ya te. Ah mais parce que soki bino me sakaka na ba taxi. Yo linga ka express naza kokita mafungula. Zana ngapi na lomba nani. Tozali na bango bien ti lelo surtout saka la ti lelo ayaka na ndako ata zo le kifa kota. Mais oza malamu. Moi non dadi ata kuna na couloir. Na kwembo na boyo kanga keno yebisa ye atina yanga yao. Vraiment. Moi yoka dada ko benga mama songi songi zela na ko ya lelo ya yote lelo ya ba petite nangai ce quand des ala maman de tolobara ernyo ce que ceux qui artistes mo azaki icône mon baoba sur a kufi remplacer ko ikozala est-ce que ko estimer par rapport ya ba comédien nyoso to tikali est-ce que dada za pena remplacer ko banda ko longo ata mo ba rôle ya Dadi Dikambala bakoma ebele na koyeba ndenge bakoma ebele mais nzamba kosunga ndenge ya lelo ti sans souci boso remplacer yango nde likambo te fo otala te remplacer sans souci ata ndeko na ye meteo amekaki akomi kaka na place wana moto na moto aza na nini na ye karte na ye aza pene ata nde to bato bozongisa motu makila ata mwa moko boye bakoyebi soki makila wana oui okozongana mais retomba makila wana yo yebi vraiment lem susu na makila wana okuta lem susu azaka to liboma ndeko na bango moko abelaka maladi wana ekozwa yo ezaka ndenge wana ke lelo ko trouver pe oya kokokana na net azati ba directive eza ndenge nini programme normalement et après morgue awa bon sikoyo marti tonde tolelaki bapimaki toko komona ba au sommet nde bapesi biso marti topesi ministre sport merci mingi na ndenge afermataki biso tolela na marti. Voilà, merci beaucoup maman Jackie. Maman, excuse constamment to sell biso ba journaliste mingi zola da mise à tuna bato balati polo yango yo kotuna ngai yo moni ngai na Eveline yango yo moni ngai na Eveline tuna nde bato wana kotuna ngai question wana na sens. Merci beaucoup. Bon maman merci. Oui mama ekolemba mukola ba flego komo yana bato te mama yaka na kolamuka na beti bino ba double mama chérie yaka ko mama chérie Nous avons mis chrono, tout le monde question des questions qu'on peut poser. Donc, vous continuez toujours pour ça, bonjour madame Laetitia. Merci à vous pareillement. Parce que Dadi Azalaki Kaka ya côté à sous famille artistique. Azalaki à Madono Sopa. Merci beaucoup. Merci à vous. Par rapport à la conception, ça me fait mal parce que c'est un papa que s'habitue à terre aux ensemble. C'est un vieux, c'est un ami, c'est un frère. Il était tout pour nous les autres. Donc, aux assemblées à loi, et la chose pas vraiment du tout facile, mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui répond. Donc nous disons que nous rendons seulement grâce à Dieu. Voilà. Voilà, merci M. Serge. Par rapport à Yalio, il y a pas Dadi. Oui, on nous a sur place. Moi, de la fin, il y a vraiment l'opportunité à pouvoir pour nayebi ke bandeko mosusu baza libanda oyo bazwi baempêchement oyo bakomi na morgangalema te ni esika mpe oyo bakospose corps ya papa Dadi. La famille Bantou, la famille que nous sommes, tout ça ramatanga lolenge oyo esengeli. Donc premièrement la famille biologique naye matanga ekosama ndenge kaka tomelanga, y compris la famille artistique, y compris mpe na bandeko baza libanda.
bakosangana bakutani bakanisi bon moment oyo dadi asepelisa bango na mosala oyo ya masolo bakanisi baconseil oyo dadi apesa bango na nzela ya etandoike bakanisi makambo oyo dadi asalaki ya malamu barendre hommage à bango asuka na artiste et puis voilà c'est comme ça que nous allons plaire mais pour na liloba oyo ekoki peut-être kokabola ngai na yo awa eza que bandeko ba ndenge tozolela dadi mais batika te na famille biologique ya monsieur dadi donc bana oyo monsieur dadi atiki mama oyo monsieur dadi atiki mwasi oyo monsieur dadi atiki balemba te na kosoutenir bango na baprière balemba te na kosoutenir bango physiquement financièrement donc on a ba niveau nyonso donc voilà peut-être lobalanga ya suka ya mama. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'est la magie. Ah, ma copine, ne me toque pas. C'était pas le moment de partir, Evelyne. Non, c'était pas le moment. Mais producteur respecté va content elle poto mais elle kin a coquille ça qui a monté bon musique elle bala terre oh bah 5 ça va ta papa na repesa ba komi oh liputa maman pesa te na repesa te
musique, il faut respecter le critérium. Voilà. Ok, merci beaucoup. Message chleuropé, ça va tout à travers le monde par rapport à il y a matin ami balo toi parce que nous les c'est comme parenté de foulette. Moni yaya na le bagab la proverbe. Nzeto yaya ko yaki na tongo na leki pa matona media tout na ratina so mona ginyoka toza muselulu. Makambo salame bandela susté. La compagne na moi mayele belé parce que ça ba réunion ba benga ramta suka ta bomba mbongo. Ngana le bata parole. Mito mona kinto mta sente mto mususu même temps zo kinto ni pe mto mususu. Merci beaucoup. Amen. Après les canons c'est à part c'est linga. Donc veut dire moi c'est kitoko alo baka bien arrêter na batu. À cause d'un rappel sobre avant que les filles, j'ai la raison la deux semaines avec la mission. La mission la 2 semaines à Yamba. Là qui est à l'aéroport, va prendre un petit à Koufi. Là il y a Soussou. Là il y a des, n'a coûté la day. Donc dans un sentiment de tristesse, là il y a Kanda. Il y a tristesse pour la perte de Oyanga, du Kamba la Pirna. Mais tu as besoin de malade dans la quantité que qu'on a fait dans grande dans la mission de faire dans la avec un billet pour habiter à 2% 4. Cancer astomé et rataraté là ba complication intestinale. Mais ce que matin nous soko. Mais les deux corporations là ba comédien. Na ya ba chroniqueur. Ce ba chroniqueur. La soupe na ngo ba ça ba bête c'est pédité. Ba ça ma belle. Des stars. Ba peser lourd. Boya na même morgue. Bo mi sa bango même jour. Té, on est continué. Pour mutu mo ko sala pleure. Dikamba la bête en mo. Evelyne na bête en mo. Comment tu regardes debout? Mbade ya maman ko fa na mona na liwa kina robota. Ndé la raboui. Bato minene boye. De la morgue moko. Parce que morgue différente ba botuna leki ba jour te mais boya ka pena awa ko landa boya mbomé boya ka ndengwa de ça la suivi. Comment ko zo destar makasi. Bocha bango morgue moko. Siko ba ndako to tiki malobani. Po venga na tiki malobani pe Evelyne. Na dit kama ya mko msusu. Siko na bengi na parler na yetu le dede mko ba munga. Ba le lango. Nete Evelyne. Petite sœur soit bandal. Nga mona ngembo. Bozo be Evelyne bocha on la limité. Oh na bandal so boke kunda to vana ba ma pata to vana ba soleil to vana ba ba rebele beleza ba inga wala. Siko na limité so to ke kunda Evelyne. Biso to tika la. La vana na bureau de pes pas passer ou alors na même pas mamolangi. Na vana na INPP. Na so ko pa na vanda te kuna ba mira milero ko banzeta manga. Donc bato basali organisation na suka ba bimi vraiment bazana hauteur te mbala simba ba benga so makamba boy. On était yaya mataki soki amata kwa na midi c'était yaya kwa na midi soki le kanga matona poko tu na tina taso ya monaki nyoka ba makambo salamo e bande la susute to komi zoba soki be Evelyne bimi do ba tika la bata dadi so to sai ne to la dadi biso tout to boss Evelyne to tika nan po ta bata ko bino boya mara biso na bata ba sexa biso to ça batu moko. Et puis tout ce que l'année la souga musique c'est 10 ans pour te mettre raté. Les tous les musiciens vendredi on les concert to team numéro poids fallait bête anan. C'est ça les numéro ya marabiso bozo les biso to sepela. Pour moi c'est ça bon c'est ça matabis en kobo pour faire blob so 5 matabis té. Ce que c'est madès que so madès c'est matabis. Oye ba lek nanga ko c'est matabis wala ndete taba kitoko moko. Oye so mal pona so c'est ndambu té. Oye sepela wala pocha toilette noté. Blob tout ba 5 matabis té. Madès so 5 nguba 5. C'est comme miso 5 matabis té les Evelyne là ba c'est dadi. D'une part tout le baquet bino morope ensemble na bino besoin organisation c'était comment bino dans ça côté ta so besoin côté musique les deux côtés besoin ba ngate côté ba côté ba comédien ba artiste ba tout ba artiste to rabatu mais yo la mundele bokeseni yo ba ba tu metu na mindele to keseni mundele so asu ça ba libulu atake shell ati singo ba na se ba bima congolais so asu ça ba na libulu azora zelo azipe ba na kati on na famille ministre ayemoko ba to tika ba bongate to za biso tout ba artiste mais to keseni so ça côté ndule. Parce qu'il a bien, la cotisation tout bien. Mais avec Tcharakongo nécessaire. Je fais ça encore une amoko. Mais c'est la ligne boité. Au bord il y a pas ça va monter. Bien pas chroniqueur va monter parce que tout le monde a été capable photo na nerombo. Na beda chokota mbongo besoin le battre. Ta besoin ba osali biso to rolela nani to rotika nani. O te ora seulement que ouais, ozana boîte maman moi sina yo na papa na ba dindi robix nani. Maman yango. Moi c'est papa a dit au Big Sam. Monsieur Zoté Big Sam papa pour la moi si Big Sam papa pour moi c'est basé belé. Mutabote le ban. Big Sam moi si pour papa basé belé. Big Sam papa pour basé belé. Donc exemple to c'est cacophonie na souka. Il fallait ver bayo kana et ben mais pour la on était mort et puis coup faraté. To mo dire boyo kana zate entre artiste comédien na ba artiste. Exact, to ngba ça ngama be zate. Ko ebeleki trop yaya. Comme c'est que comme on bouge kingo bala, ne ko na selo kwa na tijibe. Na selo wa wera. Tu m'as dit que on bouge kingo. Ko yeba trop e bomaka. Et il a un simple
famille moko fait que pas famille moko ngesa ma pa nanga leki nanga kufi grand kufi na kona biso to longo to kena la famille na réunion ya deux familles toza balabala moko biso misa samedi oyo nous misa samedi wana bakanga ukata fa nso yango kena pa na bango ça va avec le note ega Evelyne Boulé biso to longo mbamo petit ce qui se place ce que toza wa il faut to comme le mtalé il faut sumba ndambo otiki ndambo olali pe na ndambo eza malamu te eza malamu te neti nga na ye obenda suki si bango mbela lebi na morgue na kena pala nga na koya na nga te lobby d'ailleurs na msape bimbe te bo compter na nga te lobby na koya te na moni na toki pour Evelyne na di kambala na buzoba na biso mte toki singa bo to kolela bango pa imoko te bazo peser lourd na bana yo considération exacte. C'est quoi Batumingi va considérer qui vraiment Evelyne comme le père. Si on a pas foufou, dans une madesu. Si on n'a pas la mi foufou madesu pas imoro. Papa on est madesu foufou madesu. Oh moi on nzongo mususu. Ba kilo et ba ku sexe morote. Ba kilo ba moko mobali moko mwasi. Donc ba on peser tellement que relais ba pas imoko te jour mon côté. Nako ba moni buso ba te ba mona vrai buso ba na butu. Bon, on n'a pas Evelyne, bon, donc ça là, on n'a pas Evelyne, on n'a pas Dadi. On n'a pas Dadi, on n'a pas Evelyne. On a gouverné et on a refondé, on n'a pas gouverné. Tous les débuts de mes places, mon robot, les lara, on a beau panza. Maman n'a beau. Mais c'est vrai que ça j'avais arrêté ça à Toliara. Au moins, les madés sur la scène, on met la main au vert. On m'a dit sur la main, on n'est pas immo. On met la main, la madé sur la scène. On met la main, la scène, la madé sur laquelle on n'aura pas immo. Voilà. C'est quoi l'impression par rapport à une organisation et l'équipe? L'équipe m'a bêté. Bon, là, il y a l'anglais. On s'est remettre dans l'anglais. Et l'équipe m'a bêté. Bon, il y a tout le monde qui est le bébé qui est maintenant. Il y a un bon balai. Et si on est bien, on est bien là. Mais pourquoi Bimi Baomi? On est bien là, comme la matata, c'est comme la banque. On est bien là. Et comme il est beau, et bien, on est bien là. Comme si on veut la bouzo, on est bien. Il y a des chroniqueurs, des comédiens. Ok, merci. ebele bakoya na minute oyo ya nord période de matanga okosentir présence na bango mais après boya donc yo kozala forte bana kozala forte bokunda boluka disposition nyonso mpe bozalaki eloko moko ekotaka mpo boservir na moke oyo epesami je ne pense pas que bodépasser nyonso botika na ndambo oyo kosunga toboluka te esika to eloko bozokotia bovivre L'association ezali bon organisation jusqu'à là que tous sur moi c'est non ça moi je ne pense pas mais sauf que moi si pas à la rappeler mayele famille base à la bien monter maman parce que bon et pesami. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ouais, non. Nazaki le con là, la banque pour tindre les roses. Donc yamo no baké, Karine Mokondi garatoire. Pour yo zalo musika mais pas tout non basa ba cause maman na problème. Pour ba okangana ku ba o ba no ba vérité. Bon ba o ba yaka pour basa désordre. Veut dire que ba okangama. Karine batela ki Karine yo ngana tika nga de mambo ko mo ya makango. Mais yo moko ozong saka ke na finga mo ya makango. Una papa bakamo ateza ki bikop to kendaki pa na bango to moni mama na ye to moni papa na ye ngana yamba ki mama kamo na mbaye papa kamo lelo na zaina bango na lati bango ba batch ko esa ya musala ya mwana na bango kasi yepe faka sa ya Karine sa musique na muto sa na epona mo mpena ke temps de la fin na ekoki mais jour ji mo to lela ope to ana to bimisa su dadi tinda zini ayo boya to zo image to yeba si tu as 19 tatous pour nous faire, jamais dans le cas bestie dans Koufa, dans la tina bestie. Bino mo bozolo bakolingi mais bino mo ko bozo me mesu polémique. To memi polémique to pesi un message parce que biso to yé poto tous à l'ordre. To yé to lela ensemble na ba o ba olela. To yé to za la uni de to lobaki amoto za la uni bo moko tisuka. Mais chose grave, lokola ka Karine na tshaka ba double na ba matanga bato. Lokola ka atinda ka bato bazo ba image à lokuta po ye a monter image à finga en même temps atindi bato lelo na mort. Ko ba luka ba ba mona ki fondé ça qui vient confirmer que ça est na lobby na tanga kombo na tangi zini kubi aza travailleur ya Karine Mokondi. Alors zini nde aboyi bato ba filmer mama ya kamote
eza mpo bakokosa l'image ya mama moko lokuta bamonte balakisaka mama Kamo ye wana. Mais je vous confirme que vérité originale mama ya Kamo eza oyo bato nyonso bafilme azolela oyo alati mokristo ya catholique elenga moya. Donc vrai maman biologique ya Kamo ye wana. Bolanda image ya lokuta te, bozo interview lokuta te pa mutu moko. Lokwa basali déjà désordre na matanga liboso, toza matanga mibale Dadi tozozela na limité. Donc combien ça akete pour oser na bazota image. Donc on a s'en charger na maman. Est-ce que moi il y a un problème entre ma famille et ma artiste? Est-ce que aussi parce que famille bon les famille que non famille est organisation nous sous nous bosser la bino nous sous on a lobby pas importe famille pas mbongo au famille azanango Kamo Lopez azamu mutu ya bato tamba obenga mama lopango izo englobe nyonso ba locataire ba na kati ba kokolo ba koko bato nyonso tout ba na kati veut dire que faut média ndele la ye eza famille te merci o eko pesa ye na temps de la fin eza to honoré to lela ye akende bien eza famille te tomoni nani ya Dadi Kitambala lekeleki na kimia mais bino moko ba te ko Dadi na ebimité non bitoza on a ba comédien kasi yango na lobby pourquoi Herveline comment dit déjà prêt oui Herveline est comme avec 5e personne ya obima na mort Dadi to ebi aza 40e personne te mais problème est ça que Dadi bazo bongisa nana moi des ordres eza place près ba exposer corps le temps ba bongisa kuna makambo surtout ezonga na normal nde omona que makambo te tamboli na bien et puis par Dadi et bien du fait que ndano ba bongisi te et obonga pété donc voilà c'est ça. Merci. Nzoto a Dadi. Dadi abane ko boya. Dadi asoboya nzoto na eba mona. Po azalaki kitoko na miso bato. Bato nyonso babota na Dadi. Baboti bana kitoko na miso bato. Na ningaki na yoka soni. Na ningaki na yoka soni. Bakundeli nga pululu. Nana ko kundela nga Dadi. Boboto eza lolenge na yo. Ko salisa bato eza habitude na yo. Koyokela batuma weza comportement na yo obanda yango kala eza lolenge na yo obanda yang mon frère après 15 000 $. Après 15 000 $. ngane na oloba na silisa eza lokwa katinga parole abanda yango kala eza lolenge na ye komema batu na poto abanda yango kala eza lolenge na ye kosomela batu mituka kokabela batu mituka na mapangu abanda yango kala eza lolenge na ye kosunga ba artiste comédien na tango ya maladi na tango ya pasi pe na tango ya bisengo na tango ya liwa mama ni mama mama ni mama mama ni mama mama Denise mama Olive Lembe Kabila merci maman merci maman merci maman azapeka maman merci maman Olive elongo pena oyo elongo pena mama Denise nzamba pambola yo kasi abanda yango kala eza lolenge na ye tango ye na famille Dadi famille mondi yango lokwa likambo sika ngamo ena mona ngo likambo sika eza te po abanda yango kala eza lolenge na ye tata pambola biso lobby botuna nga question de lobby botuna nga question de lobby fali le 28 lobby fali azobeta babi concert ezani ezali concert kapo yango concert ezali babi betite na lunga mosala nzambe na micro babi c'est na teki ekepek eza feti te komona bato mobima na mwa bazokoka kobalisa te kasi tozokufela ozomona baartiste comédien tozobalisa te kasi tozokufela merci na bino mpe baya presi ndenge bozwi ya kolela na biso lolenge makomi na nzambe oyo nga na te yake elobi ete tolela na baoyo bazolela mpe tosepela na baoyo bazosepela
nalobaka boye lelo ezwingai lobi pe kozwa yo merci na bastar nyonso ya Congo ndenge bazokabola mawana biso fali pupa ata azobeta kuna na Bercy kasi na musika azokabola mawana biso kasi bina file aza awana biso na mboka ye pa azokabola mawana biso kasi ya pasi ezake nazolela oleba kabola mawana biso bakomi koya lisusu kobakisela biso pasi kobakisa pasi na ndenge nini ozomona baninga baza na mawa bauti kokufela moko na bango na kati ya famille artistique oleki lisu na télévision olobi de batikali bazokende kala te nabetela ye maboko liloba bongo na abimi nabetela ye maboko papa omoninga na mboko yo nazalaka étranger te mutu nyonso ayebi naza mwana mboka ozomona soki oza na barelation nga mpe na barelation tolongola relation tomekana na makofi toyeba naza paster ke nakoka buzoba te donc soki bitumbe ye papa omoni ngai naza militaire na FARDC naza blessé de guerre na formé ba Mamadou Ndalo oyoka na sango naza maître avocat papa omoni makambo oyo na banda koloba liboso ya mukuna lelo mukuna azoloba na télévision na oyeba te soki oloba ngo na sens ya tribalisme to na sens ya kolinga mboka na banda koloba makambo na mboka o papa tala internet te mondeko na ngai tala internet nani mutu liboso ataka Kabila na mboko tangu na ye kotala bolamu ya Kabila moye natake ye eza te na comprendre kaza mutu malamu papa nataki bato musu baza te ya niveau na yo te oza mwana moke makasi nalinga babétise te esika na vandi botika nalela dadi na kimia na comprendre ke na mboka oyo bopermettre nga navanda na Weranson le roi de la forêt ngiama makanda ya ntuli bopermettre ngai nakoma na nga moninga ya Jibe Mpiana papa chéri leader ya Mufube parce que bomonaka bango bato mabe oyo bango basali na mboka oyo na beti maboko. Mais yoza comédien, ozo lingo komara baninga ba musicien pourquoi pas kokoma pe baninga ba comédien. Ba eko chuba ngambeli. Oh. Banani ba comédien? Oui. Te na ça déjà ya bango. Kasi na qualité ya ministère. Tant que mosana nzambe onazali, pourquoi na so permettre na koma muninga ya ba wera na ya ba Jibe na regretaka Kester ti lelo na Wemba. Na regretaka batu wana makasi. To pedra batu minene na mboko yo. Papa pourquoi na lobi bongo? Basali na nzambe bazama be basali na nzambe bahama be basali nini si atula kuta uti koloba na télévision lobi te toyaka awa lokwa bino bozo prophétiser tokufa tokufa ka biso nyonso mbala moko totala modèle ni bokolelela biso basali na nzambe ba prophétiser ke ba comédien basali na nzambe bahama be na yini basali ya nzambe nyonso na mboka na ngai yo moboza pasteur nazolela kutu na binzambe pourquoi opesa Bernadette une chance ya ko bombarder ba immeuble nga opesa yanga yango te nzambe soko pesa kinga yango na silisa ba église na limité aussi ça limité point na silisi ba o njili oza na problème na bango ba ma be makasi bande ko na ese boko yebe sika église a rocher ba kezalaka à une église, c'est un aventurier. C'est un aventurier. On le canabate, faut que tu aies une église. Bon, pasteur dans l'église. Dans l'église, il y a quand même un siforco. Au mon église, nana bandime belé maman. Namo sali tala maman. Na ko sote namo sali nzambe. Bina filé pour ça o azal le ezangai. Oh là là. Na sapenganga. Oh. Na sanganga. Donc c'est qu'il y a un autre une pas vrai pasteur. Faire pour que ne ko beta. Fali plutôt. Pour que ne ko beta Bercy ezangai na nganga. Na sanganga na mboko yo. Isacha ko buaka maladi na ko buaka. Mais yo mosel na nzambe comment c'est que la mutu maladi. Batu ba komisi rocher ba ka mosel na nzambe pona nini? A prophétiser ki basanza memi baleba okufa na limete landa basala nzambo bakufa ki mi balena limete sana
eza mama olangi na papa olangi bakufi mpo na prophétie na ye te baza bato esi bakolaki nzoto lembi basali Oui, Batika la c'est la présidente Massou Makam. Président Massou a été innocent Makam, ta famille. Bazoui Mbongo, quelqu'un a compte bloqué. Bazoui Mbongo, l'artiste Bassim est un ni frère Matanga Oyo. C'est vérité. Bon, mais c'est un développement de Koufi. Le problème de chez Zaki, tu as la veille d'Adi, non, mais ma bouche va boiter. La bouche va boiter, la sonne. La sonne. Ma père, bah, yé, bah, tu vas porter, bah, bah, mon abo. Bah, 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 comme il va se bananer. Bah, ventiler. C'est normal que. Maman, kuna biloko batie kuna eza biloko ya soni eza babiloko ya soni famille baboyaki kobenga baartiste po bacontribue na makambo na bango baosa balingo babimisa mbongo baartiste bayeba te yango bomona badesordre ensemble na stade kuna eza famille bacrée desordre eza famille. En tout cas, on est tellement déçus dans l'événement de Dadi Kitambala. Dadi Kitambala est un homme sérieux, Oyo Ayeba qui peut respecter Moutounos. Et puis c'est un homme social. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça c'est aux désordres. Aux manque d'organisation. L'association qui est audace, il y a organisé le Kaboye. Il fallait avoir au mur. Il y a maintenant où il y a les mis, on va au monde aller dans la poche. À NTPC, je parle et je suis clair. Non, écoutez, ils ne savent pas quoi. Travailler, il y a une famille, faux. Mais comment fait-il, l'homme tout responsable, président Massouma est responsable. Au moment où il est arrêté, il faut y aller, il ou pas. C'est ça le problème. Ils ont raté. Mais on ne sait pas, ils sont bimatés. Et côté la mouture a changé parce que maman Denise a béni Simbongo, maman Olivier m'a béni Simbongo, gouverneur de la ville, Jacqueline Gobila, a béni Simbongo. Donc c'est ça que nous sommes en train de déplorer. Donc ça ne se fait jamais. Makasi na mwana mke
Oh, tu as bête en bataille.